Ezali. Donc on a pas pasteur Moussou Albi, Nganza m'a fait un message sur la délivrance. Nganza m'a fait un message sur l'évangélisation. Miracle et tout, mais il y a yo, mission na yo. Ezali. Je vous bazolinga kuti kotinda basina bango sous l'église te bazolinga kotinda bana na bango sous l'église te po basali ya nzambe tozoyeba mi contrôler te wana eza maloba ya mombu na nzambe. Alors prophète Israël Mbabu nayebi kaza na mingi ya koloba ba journaliste pe baza na mituna pe o bakotuna sima sujet oyo yo poni pe en plus ya ajouter alobi azali kala mingi te ko préparer ko sala association ya basali na nzambe pour y azali représentant légal ya confession religieuse. Alors azomona que en créant cette structure peut-être ekosunga pe basali ya nzambe pe ekosunga musala ya nzambe. Mbote prophète. Oui, mbote papa journaliste. Bapanzi sango baza liboso na yo balingi bayoka nini oyo zanango nini oyo obengi bango moyambi souverain sacrificateur. Il faut to bondela na to tika tango na maboko na nzambe parce que zana bato belé ba olanda biso bazala toucher. Éternel Dieu de grâce n'a pas molita au Père tika mutu nyonso kolanda biso na bandeko ba poser ma question tika ete molimo mo santo za contrôle na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Amen. Malobe pa na yo. Voilà. Le problème est que les autres na église ezali mo église et outil d'abord na nzambe. Nzamba tali Pierre va penser qui est charge l'église car a poissaté. Pierre a pensé qui réponse. Oh Jésus a posé une question tout ni bango. A tout ni ba disciple nyos ba benga nan. Ba mso lobi ba benga go prophète, ba mso ba benga go soenani. Ba tout ni ba disciple bongo bino. Pona bino ngana zanani. Mais na kati ba disciple yana Pierre a telemi azuma lobi ke pona nga oza Messie. Christ, fils du Très-Haut. Jésus a tali Pierre. Alors, le colosa Simon Pierre, 4 na yo na pesi yo fongola. Pe 4 na yo na ko bâti église. Donc, mot église et outil pas Christ. Mais après, il charge na Pierre. Après, il charge na Pierre pour qu'il la mabonzate. Pour qu'il la milimo. Il y a la raison pour laquelle un souverain sacrificateur Fonzamba pese mandat. Parce qu'il y a des pasteurs, amis comme ici pasteur, Yemoko. Il y a des pasteurs, à Pesimbongo, Viemoko, à consacrer. Mais, tout le monde a même invité de Dieu, mais le coup là, ça couragé. Babamba comme moment évangile. Ne viens le coup là, Pesimbongo. Après, bah, il y a benga batuka neto bengi boye. Bah, consacrer, bah, s'opéler ma foutambila. Balobi na yeke à partir de là, a commis prophète des nations. Yépe le là na courage à zanango. A commis pe koloba makambu ko panza ba famille ba ko tia des ordres. Parce que mutu azo fabriquer na mutu azo za mettre baza des personnes différentes. Ne na lo baka ba memaka mutu ke pas ba élève mécanicien té. Ba memaka mutu ke pas maître mécanicien. Pour mettre ndé a pesa ka résultat. Ya lokolo ke hôpital infirmier au salo opération à Bomayo. Faux docteur ndé a opéré. Na sens wana ya monique ba mburiema et koti trop na kati évangile ndé na benga kibino parce que question nyonso ba journaliste ba ko poser to ko répondre ba journaliste ndé ba banga te. Oh la question peut et si la bango te. Tu comprends vraiment to ko répondre bango na sens wana. Voilà. Bon, merci Nabanzi Boyoki ndenge l'homme de Dialobi. Alors, ba question bandi basali ya nzambe nini o pe babomi? Na répondre non question na mutel boso poser. Oui. Na répondre non non. Oui. À répondre là non.
Voilà. Ministère, moto apesa ministère ezaka pasteur te. Ministère moto apesa yango eza Nzambe. Ngai na bengami na âge à 10 ans. Dans une école primaire. Mais c'est Nzambe Bible abengaki nga na âge à 10 ans. Nayoka voix Nzambe. Tant nayoki voix Nzambe na bangaki. Nga kansaki elima. Na kati ya groupe intercession, molimo ya Nzambe kiteli ser moko. Alobi Nzambe mutaobenga ye, ye azobanga. Nde na ketu na pasteur, soki Nzambe aobenga mutu. Bandimaka ndenge ye nini. Ayebisi ngai mot français, mais voici. Alakisi nga livre Samuel, 1 Samuel chapitre 3. Ndenge Nzambe akobenga Samuel na mongonga Eli. Mongonga ngo yeko répéter encore, tango bengi nga na yeko ndima mais voici. Nde Nzambe ayeko ebisanga na bengi yo po annoncer la bonne nouvelle. Ozwa mitema batu bayeba ngai. Et mission na ngai on Nzambe apesaki nga nde na bongoli motema deux fois te mbala moko. Nde na bongoli motema jusqu'à aujourd'hui. Nazwa même likanisi ya opengwa te. Question mususu. Est-ce qu'un célibataire a koki kokamba pona limiter ba célibataire ba okamba bitonge ebele? Célibataire place moko te ba komi na Bible ke. Célibataire akopambola mariage te. Eza te. Tango Nzambe obenga mutu abengaka mutu na tayo ya kutie. Na kopesa exemple, eza na mibali musu bakuta mwasi na zemi, mais yete muta check yango. Mais ndimi anka na libanda. Doudou, ça satisfait la question s'il y a à répondre non? Non, quand même à répondre là. Voilà. Moussous. Voilà. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. 65 ans. Ceux qui ont le bongo ça la péché. Pour kimbango sungaki. Moussa dit na bala sungaki. Mais c'est-à-dire bateau balate photocopie à Moussa dit na bala. Tout na bango ba photo ezalaka wapi. Ngana za mwana dit na bala. Te loba ko zai choriste mais ozai teti. Po bayembi bazana mingi na milimo mabe. Oh. Balinga pe tolite. Parce que ceux qui bazai bana dit na bala ya solo. Et nga ko lakse omoni adina bala préférer kufa na mama embote. Ayeba ikaninga kufa bage ake kufa na Afrique du Sud. Ya omoni ke manto adina bala tikala kuna. Ya omoni bibembe c'est quoi? Babeli babika hôpital wana ba komango ni na histoire adina bala. Adina ayaka na yekaka pour soit pamba na. Ya omoni batu bele bakena na ba cimetière adina bala batungisaka pamba. Parce que ceux qui ba pasteur ba bana adina bala makiono nga kota te. Bali kuté nga kota na église te. Il y a la raison pour laquelle le gouvernement, l'époque a dit Nabal, il y a Kimbang, Banga Basen Nanzab. Si les politiciens qui n'est pas nganga, à côté de passer à la place ouane. Si on respecte les gens, il y a ce lumière et il y a un ténèbres. Jamais lumière et un ténèbres. La sens soit. Voilà. La deuxième question. Natir. Par rapport à ma camoto, le baquet, il faut ça l'association. Il y a un pasteur qui consort de l'Obiwana. Est-ce que l'ambo canabiso, l'association est athée? Ou déjà, recadrer un pasteur. Tu es bien en haut, il y a pasteur, il y a représenté RC, ce qui est RC. D'abord, pasteur Moussous. Et puis, nous, le but que vous avez dénoncé la mauvaise pratique dans l'église. Est-ce que vous avez pasteur il y a le dossier que vous avez dénoncé? Parce que dans mon cas, pasteur Denis Lessi, Toyoka a déjà expliqué comment l'église a fonctionner. Plutôt, il y a ma solution, déjà parce que ma pratique est belé, plutôt, il y a moi, chemin, comment il y a sika, oyo, et ma biso, la vérité, que le loko est le côté, le loko est ma vie. Et puis, comme ça, ni les autres pour prouver que l'église n'a yo, maman qui a un ça la maladie. Et là, nous avons prouvé parce que tout à l'heure, on a tout le monde a une image, est-ce que les gens sont solo? Makamozo sala. Est-ce que vous avez un Nzambe ya solo? Vous avez parmi les bâtiments qui ont été. C'est ça. L'association est encore la Likelemba.
eza groupe de prière te soki ezalaki groupe de prière yango omona Saint-Esprit azalaki place wana parce que yo lelo oyebi te neni bapaster lelo bafonctionnaka c'est-à-dire soki okei na association wana bakoluka bayeba yo outi wapi ya mibale bakopesa bacd bacd lingo olobaki baza na baterme babengamaka bamosusu babengama baphilippien bamosusu babengama baterme moo boye mozizo c'est-à-dire bana biloko mo babengamaka mais biloko wana eza dine te eza nini ya kisi eza kisi te eza bacode mais bacode na bango eza ke baza ko omoni soki okeye epa nganga nganga apesi yo magie na place oyo olobela kaka ke no kombo ya nganga yango oyo olobela kombo ya jésus ocomprendre très bien bango baza na bacode oyo yo koki koyeba te mpo ekobeti yo libaku po azosala makambo lokola koleka na payen so na kati ya baassociation wana soki olandi yango bien vision na bango ezala mi mbongo na kofabike babiloko ya lukuta yango moni baassociation na bango ezoproduire eloko te prière des nations basali yango combien de fois d'abord na kati na bango komi kiti ezalaka te bawelanaka ngai si namona bango ndenge baowelela soki mutu deja atali mbongo liboso atalaka su yesu te mais soki ezalaki association eza mpona Christ eloko ya liboso yango omona changement na bato babengi bapoliticien parce que bapoliticien baza bandimi na bango so bapoliticien wana babangaka bango te parce que politicien bambi ye jeep à $30,000 andi koyembele papa ye nzala esili papa ye nzala esili wana pasteur azoyembela politicien aza complexe un homme de Dieu aza complexe te un homme de Dieu ntango omoni un homme de Dieu atelemi eloko ya liboso omonaka homme de Dieu azoflate nga te aza na posa na se repenti mutu mosusu yango omoni ke na association na bango bapoison mpe ekota na kasi nga babenga plusieurs fois na association na bango otel batie bacondition otalika oyo aza na demo oyo bakomi sie mokonzi ndenge nini elakisaka kaka otala ye kaka boye tala elongi ya mwana shege na ya mwana ndako eyebanaka omonso olali mingi libanda miso ekotaka ocomprendre très bien eza lokola santé mwana mobali aza célibataire no aza marie ekesenaka même na habillement yango moni ke na temps tozali okoyeba ye parce que oza rempli par le Saint-Esprit le Saint-Esprit akoyebi soki no mutu oyo banome ye po afini mbongo mais en réalité aza aja Satan akobungisa baninga na ye yango moni ngai na boya kokota biloko na bango naza na makambo na nga nde moke nazosala mpe oyo yanga nazobengisa basali na nzambe omoni eloko ndeko na biso mutamba je pense que sortir neza kala mingi te azobima na ye asalaka eloko moko bien mpona nini église ya yaya ezalaka te ya leki mpe ezalaka te yoyebi teke na mboka oyo bavota budget ya religion mbongo ebima oyebi yango bien mais bavie wana baliaka mbongo wana so mutamba ayaki mpo asukisa bavie wana mbongo wana mutu nyonso abénéficie ya yango sikoyo soki bavie wana bamoni ke mbongo wana eya mikolo te batungisaka bajeune serviteur de Dieu ase wana lokola bazangaka mikanda pression eyaka makasi soko ye réunion te okanga église wana nde omoni ke bana yango balengaka baosangisa bango boye bakaboli bango bagato namona pasteur aolenga likolo ya gato na jina tuna ye boye yo bando obotama même na famille na bino olia na gato te osokopana voilà na sens wana yango omoni dernière question ezalaki ni te moto apogressaka na cerveau un responsable atatiki babarbe mingi aza responsable te responsable eza cerveau soki oéchoué na éducation de base c'est fini pour toi avant nzambe abenga yo akuta na baparent na pourquoi nzambe acceptaka kombo papa na peso yango abengela engolakisa ke ngai nalobi te ke naza faux te ngai aza faux te ngai aza vrai pourquoi naza vrai parce que ngai aza na Saint-Esprit asalaka lisumu ekola te lukuta eza te makambo eza vrai mpo ngai nakutana na baprofete moko aza na ngaba nake kotala ye ayambi ngai na biro
quand akili te seka bo yozo sambela Yahweh Yahweh ebi singa na kutia na prophète mususu oh nani oh prophète d'Israël mbam ya mutu na biso te aza makambo fo ba peso matière nga matière premier ya diamant ya cuivre to matière ni abemon ebite ba fongol fenêtre anopesa nga matière omoni mama na zo ba kolo sunga azaka na mwana baba tango yoko bima okotelemisa komone Karine alakisi nga su papa mususu alakisi nga boye nga bite na tiki nazongi na ngai nasundola eti lelo nalobisaka ye te mpe nakipaka ye te ngai nakosala effort te abongwama te ngai naza saint esprit te ngai fona mpona nde bato aotambola na bango mpo entourage na milieu ebebisaka motu nde nasundola ye me namoni ke aza na bato me bato wana azomema bango na se ya lukuta un prophète yango mo nalasaka bango badefi yo luka motu oyo oyebi ye te nga mpe naluka motu oyo nayebi te yo na nga totelema prophétie na démonstration ya puissance ya nzambe toyeba na naza na nzambe solo nga nalobaki na président de la république mpo oyeba bapaster a faux na baprophète a faux lukaka ndeko no aza maladi ya grave maladi oyo ya maladi yebisa bayo paster oyo akopesa résultat na motu oyo akomi na palais royal omona akobende na makolo ye okolo sunga bika nzoka kobika eza likambo intercession te eza likambo écoute ya saint esprit mwasi wana alobaki soki nga nasimbi elamba pamba makila feka ekatana moto azofrabike ayebaka omoni bino basi batindikaka bino surtout bino bazoka molimo mingi bakotindika opende omoka ye paster azotindika opikle azotindika amoasoalito kweya yo mpe kweya sokweya te ndenge nini zobebisa image yo ozomona ke demo azoloba nakei kaka demo nazongi te nga mpe nakoloba nakangi miso nakei nakomi na poko berkte na obima te nazongi kasi eza paster kanga momu nalobi yango ese wana eza demo fo yeba ke moto azoloba sese eza ye ou eza demo nde koyeba ke no place wana bafabrike miracle te mpe fo koyeba bien ke no eske moto oyo memi ndeko no ya maladi ya liboma eske aza na appel wana abengama to abengama te aza na likabo wana soki aza nango te en tout cas mpo na ngai nayebi sauve oyo nyonso omoni na image wana eza vrai. Voilà, merci, eza vrai. Bali na lute na baeglise na bango, je sais très bien. Bazaka na droit kopambola yo te neti nga na marie. Na oya te pa na yo kopambola libala na nga tant que yo moko na nous a marié te. Comment on gère bango na église, ba papa baza, ba couple bazali, mais yo moko na nous obali te. Troisième question, ezali que olobi ozo dénoncer ba pasteur, ba makiona. Après avoir dénoncé au sala eloko ni solution ezali c'est bien bon pour dénoncer allez là yo zo dénoncer bana na nzambe biso ba chrétien net na chrétienne boye ozo tani ni na mitema na biso ozo tani biso mitema ko ma kilo to ke na so ba église te vu que ba pasteur ba kotisi ba makio na ba komi na ba kisi to zo yebisa bana na nzambe basala nini po ebele ya bana na nzambe mingi bazo sambela cité vu comportement na ba pasteur mususu na kena so église commence na ndaba tant que nous avons bonso, nous avons tani, nous avons la tête, nous avons baby ça va prévu, ma brebis sont comme perdu. Il y a souka pour finir, ma dernière question, Isabelle. Papa nous dit à tout le monde ma pasteur va contribuer nini à Katia, mboka na biso bongo. On peut essayer de lui pas mais pour na yo mokona. Pour na yo, pour biso to yeli ma pasteur, c'est bien que Oloma au nom de ma pasteur. Yo moko na d'abord depuis obani ministère église na yo comme église na monene et contribuer nini na société na biso na mboka na biso et en plus de cela na le travail au monde qui on a au permettre ngai mpona na boucler bien que ba question na kodele temps ya mokieka mpona boucler message na yo nzamba pesa ozali to mona ba pasteur mosusu albi ngai nzamba pesa nga message sur la délivrance. Ganza mapesa un message sur l'évangélisation, miracle et tout, mais il y a yo, mission na yo, les amis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ingi kolba prophète nan encadra yo. Ola ninga bien. Wana olobi bien. Nan encadra yo.
Encadré, c'est mon père spirituel, apôtre rabbin, Dieu donné Kabung. On l'a dit, si Siko, tu as un bon terme. Il y a un encadré, c'est un professeur aussi. Il y a un peu cours de théologie et pas naï. Il y a un diplôme de théologie et pas naï. Il y a un encadré, le père spirituel jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et deuxième question, il y a. Vous avez marié, vous avez une église. Voilà. Dans le Cambo et mariage est un rabacté. Mariage est un mariage religion. Religion est bon magabat. Frère, c'est un mariage chrétien ou mariage coutumier. Pour Nzamba yebi mariage coutumier. Mais dans le mariage coutumier, mariage est un symbole. Mutoyo abengami aza ministre ya Nzambe. Nzambe alobeli ete ke avant banda ministère, il faut ozala nanu marier. Soki il faut ezala marier, il faut Jean-Baptiste akanga ministère. Comment Jean-Baptiste abanda ministère abala inamti? Parce qu'il a fait kobota te. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, même dans la Bible, parce qu'elle a présenté basi na bangote. C'est na tuni au moins c'est Élisée, banda pasteur na te atika présenté moi c'est Élisée. Le prophète Élisée. A présenté même moi c'est Élie. Jérémie kuta na basi de moi si moko na bana mais ba kufaki. Nzambe muta permettre que moi c'est Jérémie na bana na ba kufa. Jérémie atika la yemo. Et la raison pour laquelle ne balobaka o mutaza nango yango zo communiquer, et dans adage moi le bana Israël, parents lié manga bana ba yokimi nungai. Yo fo boya. C'est moi si muninga na zo ba na moni journée na ngai bébé te ya yonde mute baby ya ngai zana bien. On a ninga malam très bien. Ya yonde mute baby ya ngai zabi. O église na bino pasteur bino pengte ya bino nda pengui. Ya biso zana bien. Ya mo la raison pour laquelle que na kati ya question est très capital. Yo zana posa résultat. Yo zana posa te ke yo abala, to abala te. Yo zana posa ya power. Soki yo bazo pambola libala na yo. Yo kola mama bale belé ezo zana na vite. Ndengeni yo benga na pambola libala na. Naza marié, na lati costume rapide, na utei na ngai na terrasse moko boy na yolo capelle. Na beti bankoi. Yo koyeba te na yeka na français pour les meilleurs, pour les pires embrasser. Wow! Mais où mérité libala ngo ekufi. Nzoka vie couple mi balé eza na maboka souverain sacrificateur. Ceux qui osent na bana te oza stérile, fo nzamba longola bana na mukonga souverain sacrificateur acha likolo na ye. Ceux qui osent na mikolo ko vivre no kité, fo nzamba bakisela ye mikolo. À partir du souverain sacrificateur, ceux qui osent na vie ya misère, ya malheur, fo onction est brisée yango. Yango so tali ba mariage belé ba sango ba pambola. Ne ba passer église de réveil, ya ba sango umela. Ya ba sango umela parce que sango ala ba zuye likolo te. Un souverain sacrificateur dans la ère à distraction te. Ana ère wana te. Il faut dans la concentrer pour venir échanger. Yango moni yo zo sambela na église au pasteur aza patron. Église au pasteur aza patron au cadre bien te. Pour banga bilamba na yebeba. Faut sambela na église au pasteur aza serviteur. Parce que sokolo makolo. On l'a dit bien. Yo za marié, mais yo ngana ko benga yo na 23h T. Parce que ça mobile na. Mais yo ko benga na 0h. Faut na la muka. Parce que ça musala nzamba benga. C'est ça la différence. C'est-à-dire yo faut le pasteur patron te mais pasteur serviteur. Ne pose à la bien. Question mususu. Vous avez dit ba prophétie oyo na contribuer oyo lobi prophète a contribuer pour na mboka. Na loba ba prophétie. Ngam na sakola muzito za premier ministre. Ngam na otope sa prophétie ya dollar et kita. Ba image za TV za radio te. Olandi ngam mutu na sakoli na lobi ke bato baza na este pour totanga komola bango te pour ba foot émission te. Je pense que comprendre. Bato baza na este wana omoni on futume zo ka mutu nyonso Kenena na tout droit na prophétie to yoka bien. Bato baza na este wana na lobaki clair. Ba tika lo nyata Kinshasa te. Wana zo loba TV Na zo loba ba tika lo nyata te. To bomba image. Ya bongo te proclamer que na chaîne Ektensi à Kinshasa que Intel aza président de la République. Et Simbate.
eza r esieleki eza lokola yo ozobota mobali amemi yo na maternité ayebisi docteur avant mwasi na ngai abota funga nazala so erreur esali mobali na yo akei kosolola libanda sikoyo yo mwana abimi pa ayebo oh docteur nde mwasi na ngai aboti ote zongisa ye mwana na libumu abandela yo ozongisa mwana na libumu esalama place eza lokola ero bango babandeli rébellion bayebi calculer temps prophétique te calendrier prophétique bayebi calculer ko faut ça ba lecture à temps pour répondre la question Nzambe et bayo sorte bayo ta lecture à temps te Israël si abimi l'Égypte a traversé ce qu'on l'a dit eza pour kufa tozo ke na calendrier ya prophétie ya Kimbangu a prophétisé le que pays Afrique a développé comme les pays euro ceux qui lelo na prouvé bino ba journaliste na minute au pote eza na elo vérité alors le pote eza na elo. Vous comprenez très bien. Afrique n'a pas de développement. Afrique peut mater ma casse. Ce qu'on l'a dit bien, maman journaliste, au monde c'est la Congo. Ce qui Congo a mati, le pays de l'Afrique mati, et l'histoire est compliquée. Surtout que bien, tout le monde n'a passé. Congo n'a pas dominé le pays de l'Afrique. Congo n'a pas dominé même l'Afrique d'ici. Vous comprenez très bien. Dans le sens où, c'est ma profession, c'est une prophétie codée. La prophétie kirti générale. On l'a dit très bien. C'est-à-dire, codé. Au moins, nous tous on a TV. Nzamba lo belanga na 6 mois avec une réunion avec les politiciens. Si on va passer ça la réunion, ne to fandi boy. Ceux qui prophètent azaya mabe lo bia sabino. To gagner bon. Ba yaka munene na mbonga muibité. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? To gagner bon, to kaboli kaka, ngana maloleka, bolo bakaboy, yo zwaka mamaboy, to tie lukuta, to bi to tie pebo die, bo elinga pa ba cede parce que journaliste ou na famille, pour ça na bandeko. Ko za ko ba politicien monte, bi nga ba cede na fandela ngo na lambiang, to bimsela. Mais ezambo to kozwa to lié ko sila, mais honnêteté, netinga na za prophète, jamais na ko telemisa irresponsable adulte n'a pas cette prophétie en public paix et milliers nzamba emilia rabatute yamona biso koyemba banzemba ba nyosu te ona koma mwana mawate nzamba kutana mutu te biso ko koma mwana ma ayebisaka mutu va héros. Vous comprenez très bien et yango moni que tant que mutu est adulte faut yeba ko bomba makamusu faut battre la dignité na ye ko lobele na privé parce que nzamba kutana adalo ngola ki bilamba atunye nana biso ko bo mutakala apa solana bango bien alatsaka bango bilamba apa comment solana bango so mutu mo a personne prophétie oza responsable alobelo makambo e pesi soni na miso bato même bana no ba ki soni même bandi camarade ba ki soni obike nzambe mutalobi nzamba emilio a gagné ni muta emilia muteza satan ya moni foke ba mingi na ba prophétie wana na ba prophète ambila a prophète ambila ingola sabato batamwa na butufu atema na kwa mo boy je vois à mon raté à mon ara minda quand ndenge pozo mona boy yo monte même na Brazzaville prophète abomisi bana misa misatu bon ngai le problème ezali que Bible vous connaîtrez la vérité fait quoi vous affranchira c'est ça faut peuple aille la vérité pe ngai lo na ko maman journaliste 2026 et bien là ba pasteur et bien là tout bela en public quand il bossa cher wa vous comprenez même yo nango za wana journaliste ofana oyebi ba faux prophète oyebi pe ba vrai prophète oyebi bango bien mais ofani loka ko bika ka tika nzambe ye moka za la juge mais na moment tika nzamba za la juge mais abo ma famille eza lokola mutabotolo libala o matelengo mama mangengenge o surtout moi so ko malwa jouer bikaka le bimayo mais hier quand on a rené na mbalo ba sombele ba jeep yo ke kanga nzete ali bende oh trésorier te luka en face yebi c'est entre liboma na okufa pona elo comment moko asundola mobile na momu na nzambe sikoyo tozo continuer na ba question mais image oyo to bombi yango oui Steve Kambanga après ndeko nanga kuna tozo bomba image oyo po to yebi kaka na mboko oyo eza bato musu ba pesa biso ba prophétie kende na avenue Songolo numéro 16 na tongo nango to kei boye eza nde cabine. Moi c'est Myriam de la beauté chic. Nazana chez Bisto Télévision YouTube. Nazali na
question est celle-ci. Lelo tozomona osotoka ndenge mosala nzambe obi ekoti na kati ya temple. Même Bible ezokisa biso soki bomoni osoto ekoti tina lieu très saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors lelo toza sous na monopole te ya kozwa courage ya kolobela bato bazosala bizoba wana, puisque na bagrâce oyo nzambe asali biso mpe na bamisala oyo tozosala towana babisika tokendaka tokuti mpe moto babengaka soki archipape, archibishop, archini tomoni ye na kati ya kozoba na ye. Mais toza na monopole ya koloba te, puisque tozobanga na ndenge bible elobi ne touchez pas à miwa. Alors question na nga lelo eza prophète omeka koexplike biso moto oyo babengi wen azali nani mpe azalaka na lolenge nini ya etango. Wana question na nga ya liboso. Ya mibale nalingi kobima bana Israel ntango bazalaka toujours na bapasi na bango na baproblème na bango, nzambe azalaka toujours kosuscite un prophète mpona kopesa message oyo ememaka mpe. Kasi biso na kati ya bitumba na biso ya RDC oyo kobanda tobotama tokuta yango ezalaka kaka toujours na monoko na bino basi ya nzambe olobi toza Israel spirituel wana eyebika nzambe na bino mongombi kolobaka. Lelo oyo bino baprofete message nini oyo nzambe apesa bino mpona kokata bitumba na mboka na biso yango nde nalingi na ye koyeba ye eloko ya liboso eza biblique eza simple mama ndenge nabakisa eloko moko eza très capital bible ebetisaka motu libaku te paster nde moto abetisaka motu libaku mpo omona moto aza wan David mpo aboma Goliath fo azala wan fo motu moko Samuel aya awendre ye aconsacre ye. Vous comprenez très bien? Pour akende koboma Goliath, il y a des pasteurs aza pasteur mais aza consacré. Il y a pasteur aza pasteur mais aza serviteur. Vous comprenez madame très bien? Il y a des pasteurs mais aza pasteur aza frère mais à maîtriser la Bible makasi même yoko te abato. Vous êtes servant de Dieu. Vous comprenez très bien? Il y a un sens wana. Muto aza wana aza muto ba consacré. Avant David a comme un prophète Nathan, Samuel a consacré Nathan. Abi ngana zo kufa, yo continue marche na David. Muto aza consacré ba consacré. So ba père na biso, ba sali ba erreur ya grave pona lokoso ambongo. Na respecta bango makasi. Le erreur na bango ba sali ya lokoso ambongo ezani. Muto abenga mitaza, obike na ba église ba bamba muto ba évangile. Yo ko ya boza sœur en Christ. Ozo simba panier offrande mais ozo baptême te. Ozo simba panier offrande mais oleka na délivrance te. Mais le kola bato ko sala bazate ni formation. Babambi yo kaka 4 lois spirituelles les arrêts susté. Évangélisation les arrêts susté. Ya moni la raison pour laquelle ba gafe commis. Ba pasteur belé ba bamba ba évangile. Ozo courager évangile ngai sika kuta na kuwana. Na kuta place mo ba benga garçon évangile. Na memiye l'église. A moderaka mais l'on dit qu'on comprend qu'il y a évangile. Aïe, pas na yo semble pas nanga. Akuti ozo lamba. Abando biso ke non. Par nanga zangate. Faut chaper par nanga. Ya mi balé, ndenge ni père azaka na bato mituka. Atie huile d'olive na poche, à quelle place na station à côté. A monter la maman bato atie essence. Atkengela na huile d'olive. Maman kola zoloba. Maman la quoi? Ah, kola zoloba. Akimi. Nzoka nyoso eza nini azotala nga zonvienga nga kotala nga na 2023 te na 2025 te tala nga na 2003 na olata ba pantalon ndenge ni 2002 nazalaki ndenge ni nga nalati costume bien na bimi bien nga balolanda costume eleki nga na maboko misape emonana te mais non te Jésus TikTok ezalaki te YouTube ezalaki te omoni ministère nga nalobaka boye nalobi mpe liboso ya bino musicien ba journaliste soki nzamba bandeli mokili nga na kobima pasteur te na bima pe prophète te ministère eza kilo epezaka plus que koleka na remoke yango mo la raison pour laquelle pona koyeba ouais c'est-à-dire muto bazo ba sopeli mafuta ba consacrer ndaza ouais c'est bon.
sika bato baya liboso eza bandimité bandoki bandoki kaka moto aya liboso soki moto azwi pouvoir sika bapaster esconde bayaka liboso. Je dis la vérité. Bango nde mutu ba troubler pays. Bitumba po ici les sila kana intercession te. Et sila na orientation prophétique. Vous comprenez? Mutu a rempli par le Saint-Esprit attend la bien matériel te. Azong sa mutu na nzela. So tali prophète Élisée na man général, azwa na mbongo, aza lèpre. Dans général aza na fonction. Élisée bina aboka ma 7 fois. Tant aboka mi 7 fois abiki. Aya pese Élisée mbongo na ye. Élisée alobi na ye boy na zwa mbongo noté. Pona nini? Parce que attitude na man ezaki bien te. Ezaki ko la Caïn na Abel. Caïn ezaki na offrande bien, mais attitude à Caïn ne bomaki ye. Okoza la kitoko mwana mwasi mais caractère à mabe offrande libala te. Offrande te même nga prophète na zote. Steve après. Merci. Ozo dénoncer ba deko na yo ba serviteur de Dieu. De quoi tout go proposer. Na yebi ke Eli jour amour na Mont Carmel alobaka teke bango ba mabe. Alobaka bino bo sambela, ngape na sambela lelo ba koyeba nani Nzambe. Na Bible, na Actes, il y a une histoire ya ivraie na blé. Maître alobeni, botika ivraie kola, botika blé kola. Au moment de la moisson, bokozwa blé botie na grenier, bokozwa ivraie boboaki na moto. Pourquoi ne pas prêcher la bonne nouvelle? Bonne nouvelle oyo ko prêcher ne ekota banzimi. Pour ato dénoncer. Bango bazaka na bato balanda. Pourquoi ne pas imposer la sainte doctrine que de dénoncer ou de changer le côté par rapport à l'ère que nous sommes? Romains 12, verset 2, lobby, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais en toute chose, soyez sages. Question à Nezabo. Aux prophètes. Aux prophètes, il y a don selon 1 Corinthiens. Aux prophètes, il y a ministère selon Éphésiens. Différence ni les entre prophètes, il y a ministère, na prophète, il y a don. Première question. La doctrine Oyozoté, on a la deuxième question. Il s'agit de quelle doctrine? Parce que la doctrine Nyonso, ils ont la place dans l'écriture, dans la Bible. Ils ont la doctrine à Nicolaïte, ils ont la sainte doctrine, ils ont la doctrine Yatobi, ils ont la doctrine Nini. Vous expliquez bisou. Au lobby, il y a une association, ils ont un code, ils ont un membre. Il y a une association. Thermomètre Nini, yo tchepo, et bateau, bazoya ko adhérer. Baza ba vrai serviteur de Dieu, baza ba fauté. Parce que Luc 11, verset 52, lobby. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc, à part journaliste, je suis serviteur de Dieu. Na bombi non côté ba chambre. La ligne ka oye bisabiso non étant serviteur de Dieu, makambo nga na tunio. Et bisabiso za prophète ministériel, to prophète ya don, au pesibiso ba référence na yo, ou expliquer biso pourquoi n'est pas, ou expliquer biso doctrine oyozoté. Et puis, Nasuka, si vous nini yo bosala po yeba ke bato bazo adhérer na association no baza ba vrai serviteur. Lobaki déjà na cab que bala za na Nzambe te. Jezabel ndazala ikoto ya bal. Ezali lokola libala ekufa. Nde sikoyo Elia lobi te biso to matala moka. Nde di journaliste so bengi nga to sa débat na musulman na oyate. Oui pourquoi na oyate? Musulman bongo marate na matea. Musulman bon a la démonstration de la puissance de Dieu. Aye na mwana koka na lobi na kombo a Jésus Christ de Nazareth. Tika mwana atambola. Atamboli maman a quitté mosquée. Parce que moi na koka na kena de na mosquée atambola te. Na s'asseoir. Pour na likambo tuni question. Il y a doctrine. Na quand il y a doctrine, Jésus a été repentance. Jean a été repentance. Pierre a été repentance. C'est une doctrine yangwana. Jésus a dit que l'autre homme frère, que ferons-nous? Tout ça là ni. Jean Lobi, repentez-vous, que chacun de nous soit baptisé et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Oana ezali réponse on appelle sur la sainte doctrine de la repentance. Question à Missa Tozagini. On de quoi Lobi wana? Question à Missa thermomètre. Kuna koyeba bato bakoya na association. Nga kase ku thermomètre lobi bien te nga kase ko ba tester. Parce que nga naza na tester ya ko mesurer ba tuté oyeba ke
oyo aza ya nzambe to aza ya nzambe te. Mais Bible lobi na 1 Corinthiens ou Romains babi le Saint-Esprit a témoigné l'esprit na yo que oyo aza ya nzambe. Omoni soko zo sambela na chambre. Na chambre o sambela ka te za deux chambres différents. Ombrage ya prière etika la wana. Et lambo eza na parfait, ne lambo eza na parfait eza différent. C'est-à-dire yo soko dans le Saint-Esprit o comprendre que non mutu oyo aza ya nzambe te. Vous comprenez? C'est normal. Parce que bato baza ya nzambe te eloko nini basalaka ke o comprendre que aza ya nzambe. Omoni nzambe atalaka nature te. Po aibisa mutu aza ya vrai to aza ya faux. Mais ngai na otala nature. Yoka nan prophète na koma place wana. Na otala nature na nene. Ndeko alati jipa mukuse exemple. Alati jipa mukuse alobi nzambe atala mutema atala ka libanda te. Mais nga na otala nga aza nzambe te. Nga na atala libanda. Vous comprenez? Alobi bien. Mais pour nga na ko lobela yo ezandenge nini? Que à partir ya doctrine on a outo répondre yo. Et ça que mosal na nzambe a prêcher repentance. Yenda ça normal. Mais nga tang na bi que oyo aza faux. O mona faux na ndenge nini? Musicien mondial a été une église na ye. Azu micro. Amati na strade. Asali a capella. Pe azongeli na ndula bi musala nga yangwana. So ndula yana ko sa na façon mususte. Bana banani église na. Vous comprenez très bien. Na sens wana. Yango moni ke na bi ke oyo aza nzambe te. Pe ba benda propriété maka. Place ba kasa ba trois bo sala ba benda propriété. Ba na propriété mo ya somme. Mais Occuliste n'est pas à propre. Il n'est pas à propre. C'est le Saint-Esprit a aidé. Tant que Sambe là, nous avons guidé dans l'église. Ni Saint-Esprit a guidé l'église où nous avons basé. Vous voyez, on a attitude. Et ça, homme de Dieu, nous sommes sur l'école. Il y a ma casse. Au Bible, lobby, mélandambu. Mais, ebelete, kolangwa tete, ça n'a vexé monté. Bible, les autres personnes, serviteurs ou souverains sacrificateurs, alcool. Parce que oko bunga psychologie ya vie na yo. Oko koma mutakala liboso mwana yo. Parce que ça commander na cerveau normal te mais comme il y a l'école. Muta l'école abeta masolo mingi. Ola alert so pongino, il faut kater masolo bité na kelala. Ça soit. Ministère ezali ministère prophétique. Muto azana don ezara so ito prier boy. Yahweh. Don ekiti. Obandolo ba makam. Ba msupa ya fabikaka. Ba kiteli bana makolo akati yo okitenga bandeni mais comment mutazana molimo bakitie ba akata lisusu. On comprend très bien. Donc bana osakula mais ba iko ya kitati akati abi yo ndio nosaninga boy akobeto makofi ya moni ke mutu azana ministère azana kanda te il doit parler. Tout karaté. Oh ingeta allo hallelujah. Yango te yango ba prophète belé. Ba sant sarabino kindo ba bi kindo gango yango musunali. Yo so legi fufu na lundi passé ko mati lundi na soso. Wana za biloko na bango. Botola yango so ka sant yango ebise na kenango. O mona ndenge alanda yo. Po abim sesu wa. Po numéro na yango. Abim se ba tunyo so ka lelo moko wa. Ça soit. Voilà. Tu avancer dans la question. Alobi bien te. Alobi mabe soki nazali na place nde na kolobake kasi nazo répondre soki nazali na place nde na kolobake basalaka choix na kati ya église te parce que Joël Kabasele basalaka choix na kati ya église te parce que na kati ya église mutu osalaka lokola meme bible na loboko komikitisa dadi soki obali mutu na église osali fausse affaire basalaka choix na source. Rebecca babala ye na église te babala ye na source place aotoka mai na source ne place mutakola oyeba caractère a mutu na église toyaka na face A face B to bombaka place wana alobi mabe ya mibale baser bango moko ba interesaka na ba pasteur siko falo baboye apesa toli na baser bino baser bozo intéressé na pasteur so akobala église mobimba ekas kobala pasteur babala pasteur te place wana alobi mabe na sens nini alobi mabe na sens nini parce que pasteur muta konsolaka ezalaka mwasi na ye mpe nzambe aza souverain
soki azwi pasteur en otage ndenge azwa Moïse. Moïse atikala kosolola na mwasi na ye te ya molai te. Azalaka na peuple Israël. Mais pour na kobala pasteur, c'est une grande bénédiction. Bando ka famille na bino ba oli lisusu te. Même kota bo mama na kota bo tata. Mais ça li pamboli o sakanata. Soko konda oza munene, soko botaka te akobotisa yo. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu a bengama alembanagele ote. En Jérusalem Marie, rien n'est possible à Dieu. Te ba pasteur ya faux na vrai bazali. Yango moni la raison pour laquelle s'il y a des faux, il y a des vrais. Mais le problème c'est que kobala un homme de Dieu ça li pas et ko protéger famille na yo parce que memi bonzambe na famille. Laurent Fabrice. Deuxième question. Oui, deuxième question. Deuxième question ezali que onction ezali mais mai mungwa oui eza na Bible. Côté kaji na côté ka câble eza na biblique te. Parce que yo lati câble pour beaucoup de soko sombelo ko na magasin na zandu bakitela yo po eyeba ke assemblera na biso. Vous comprenez? To lata ka montre pour te ba era ozonga ndako. Mais yo lati câble pour l'accès que bozana église moko soko ozana problème de justice pour côté la yo. Mais le Saint-Esprit sans câble est témoigné que oaza nzambe. Baye barabino ndengeni moi soaza sérieux na moi soaza sérieux te. Mutu aza chrétien na mutu aza chrétien te. Chege na moi na ndako ayeba na ndengeni. Ayeba na ka. Il y a la raison pour laquelle les Saint-Esprit n'ont pas témoigné. Si la crise est exatée, pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas dans le bikate, ceux qui n'ont pas nzambaza bololo, na delvo, na ipen nzambaza sukal. Ceux qui ont témoigné raté, ba témoigner rabasa. Voilà. Il y a une citation il y a Tabita, baluka ki Pierre. Nga siko na kanisa koloba, est-ce que côté kamai, na côté kaji, na côté ka mafuta et pesa mili Bible pesa nzela ngana ko ebiso non wana ezali ba osala moyen que ba vivre ba zo moyen ko futa ka église pe ba za na mbongo na bango ba benga ngo business ya moni ba chaque église na ba ona ba cadena. Vous comprenez? Parce que l'église fonctionnera 24 heures si 24 heures. Élisée aboaka mungu na mai ville pambolama ne bandela mokili molimo nzambe ezali likolo ya mai David ba consacrer na mafuta ba roi ba consacrer na mafuta, c'est-à-dire ce problème ezali que yo foyeba pasteur nini aza sima na yo bayeba ka puissance ya pasteur na mituka te na mapangu te na dimension spirituelle na elamba pete na griffe te soki mwasi no babeti mbasu mema ye liboso kuna mwana baba aloba nde oyeba ke pasteur aza fort. Voilà. Et puis là, on a deux questions. Constat Liboso, église Otoza, et là, il y a Jésus-Christ. Ou bien dans l'église, il y a pasteur Papi. On a moni, na podium, photo pénal ya munene ya pasteur. Photo pénal ya munene, sur un côté remarquable. Oto yebi na mokili, so yimu tatema trifon la voiture na ye, ate kombo na ye, ate mwelo mobo, ça veut dire que ça lui appartient. Alors dès ton moni photo na on a munene boye. Place peso van na kana cher, liboso pede église place yesu fa van loje ayo. Na tout dit question, église eza ya Nzambe ou bien église eza ayo. Voilà eza la constant na salle soko répondre ngo, nous appelez bien. Alors deux questions, question de Bosso Zali, je reviens sur la question il y a Doudou Montiri. On peut s'y répondre, mais elle a satisfait. Nous avons bateau de Tangi, nous avons bateau de Mayele, de Holandayo, et puis bateau de Holandayo sur les réseaux sociaux, même dans la télévision, côté Kabango, on va faire dans Bangoté. C'est-à-dire, il a posé une question sur 65 ans après l'indépendance. Rôle ni une église pour jouer pour la Boga la Bisso Congo. Autant que c'est bien bon, c'est déjà passé. J'ai dit, s'il les lots à 65 ans anniversaire indépendance à Congo, rôle Nino pour jouer aussi longtemps que Bino Bozali, église, il faut pour la qui ça bon sens. Côté, il y a des millions sur l'église pour tout changer, pour qu'on a changer. Les lots ministres n'y sont pas dans le gouvernement. Oyo asambelaka na église telle, oyo asambelaka na église telle, oyo asambelaka na église telle. Est-ce que bote ya bango penza po bayiba bambongo à l'état te?
pour servir population, va servir vraiment Boka. 65 ans après, sans complaisance. Vraiment, ça va clair, ça va nous faire du bien, surtout dans la mission de ma. Alors, seconde question. Ezali, on l'a vu quelque part en guerre, ça les professeurs, ça les prophéties que dans la guerre, pour ne pas citer le nom, on a un côté na Congo, na Kinshasa, on va pouvoir. C'est ce que nous voulons tous, parce que pour nous pouvoir, dans le temps moderne, il faut l'égalité, légitimité, c'est-à-dire l'élection, et tout ça. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, dans le monde, au moins, il y a des pétés sur les biangos, dans le temps à Congo, il y a un homme de Dieu, il va finir les réseaux circuler. À ça, la prophétie, je crois, dans une émission, où il y a le baki. Ce qui va dans la guerre, il y a Ouvira, où tu as la tête à Rokufa. Tu as la tête à Pembe, la guerre à Rokufa. Le monde qui est au Zamaki, le monde qui est à profiter. Pour y a la profession aussi de l'Oba. Est-ce que moi, crainte pénalité qui est ça le matin, je précise bien que nous avons besoin de pouvoir avoir la légalité, la légitimité par les élections. Merci beaucoup. Voilà. Soki nde nazwi certificat ya lopango église natie yango na kombo ya église wana eza problème wana penda na beti faux. Comment lupango église, parce que l'église c'est une personne morale, mais comment lupango église natie yango certificat ya kombo nanga mabe ekozangisanga lola kotia photo au prophète atie eza par rapport logo po batia logo basengaki nga mbongo ebele soki oza na mbongo wana edenga yawa nalongola kaka lobi batia logo basenga 500 pesanga ngo sikoyo balongola ngo kaka na miniti oyo kaka sikoyo me yango nalobi na yo kaka sikoyo pesa ngai ngo pete ke soko otali yango obiki te nalobaka bongo te. Ce n'est pas le prophète qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Yango monique, tant que je suis le représentant légal, ange de l'église, mais ce qui logo est ça, et na pété. Parce que ministère est koufaraté, mais pasteur a koufara. Na sens wana. Mais ce qui est bête, c'est qu'il y a libaku, parce qu'on comprend qu'il y a un sens dans le côté. Au moins, il y a un côté côté, à tout coup, finir la lettre, et ça la capacité. 3 années, il est très à comprendre dans le côté. Moi, je suis exact. Et là, il soit qu'à ce qu'on comprend. Mais le coup là, yo comprend ce que yo, na moni que passe ou ane bando salo, et ça est suscité. Il y a l'obiti et kolongwande. On l'a dit très bien. Deuxième question, ezalaki makambo ya mboka. Na makambo mboka to okima te. Un prophète okima mboka abengama te. Faut koloba makambo mboka ndenge sengeli. Mboka eza na calendrier ba Belge batikela. Na carnet ba pesa. Siko carnet wana na yeba te ba politicien bazalaka nango to ba bomba yango. Okokende na guerre te na zamba mobo tisako za na schéma te. Faut qu'il y ait un schéma, attends la provision, mais il faut qu'il y ait un schéma, Zamba va quitter la gawa, wapi va côté la gawa, parce que bango ba na agenda. Mobima oh Belge tika. Ya mi balé pour les hommes de Dieu, biso ba sel na Nzambe to contribuer makambo ebele na mboka. Bino bota la ba homme de Dieu oyoyo ba sala kombo. Oyo ba tombwa makasi. Oyo ba politicien ba visa bango. Bango ba tikana na solo Nzambe, mais bazaka na Nzambe te. Yango moni ba politicien ba changeaka te. Kozala na Nzambe na kozala na solo Nzambe za 2 personnes différentes. Fozala na Nzambe za kwa mtoza na solo parfum, moza na parfum te.
Vous maintenant ça na parfum, maintenant ça na sur la parfum. Na sens wana. Yango moni ke soki na mboka na biso ba pasteur ba hotelema na telemite. Na lobby bien, selon calendrier, Congo eke na chitité. Nzamba zotalisanga, Congo ezoke na ubonga. Alobi ozobanga te ndenge pour ça les nzambe moko prophétisaka. Mais bamoni bakomi no vira pe mutango adaye na été. Alobi siko ya yo mso ebeta libanda te. Te. Vieux muto asakola kaza vieux. Nani? Aza vieux totanga comme on était parce que aza vieux allait sarangate, ngapena allait sarete mais na respecter tant que vieux. Aza pena père, ya aza na ndenga a fonctionnaka. Eza makambo ya vieux wana. Siko ndenge ya lobela ye makambo wana na yebite. Omoni faut koyeba muto aza animé par quel esprit? Esprit ya Piton ezalaka. Esprit ya Jézabel ezalaka. Saint-Esprit va zalaka. Pour mutaza na corps, âme, esprit. Tabana yo bozan ndenge mote, tabaza na corps na âme. Son habité soit animé par quel esprit? Ngana za juge na été. Autant qu'on sera bon wana apesa nga pe parti te. Ye mo ga na makamu na ye, na mikumba na ye, ka ndenga lobaki yango, kaka ndengwana. Elakisi ke makamu lobaki za makamu na ye latiye. Atika la benga binote. Parce qu'il y a des églises où basenga pardon en public. Jamais église egosenga pardon en public. Yo se mona pasteur a tout bela libosa mundimi. Mundimi na tout bela libosa souverain sacrificateur. Ezo la sak église wana Saint-Esprit azalate. Muto asala ka muta sala RRT. Na asala lisumte c'est le Saint-Esprit. Parce que dans la biloko mi balé sala RRT, eza ebembe na Saint-Esprit. Basala RRT. So moi muta suyi akufa bien te. Faut bete sous makas pour akufa bien. Le problème est aboye cause à la face na mutamabe eza mabete. Pourquoi? Ceux qui olandi bien ngate mutuna kimisie. Nzambe mutakimisie. Soko bimi libanda ezaka ye mokote. Mususu na droite ateka lupango akei. Tango ngana. Mususu na simakuna akufaki deja. Ye akimi. Parce que ndaku na yo ne salaki ba ne belé kota ya mutu te. Pe ye mo ba na okoka te. Et si ba mona a opakata mbangu. Alinga même ko fana te na air à prière. Parce que elo na sepeli arrivé na ngandeni. Nzamba changer adresse na endroit place ba quitter la ka. Ba barré. Et dai kombo na ye arrêt. Mais si ko elongwe kombo na ye e komi kombo église. Na minute ata sur impact te. Et yango moni muto nga na kutaki awa ye akimisaki ye siko nzamba tali ke lokola kimisi ye ayo benganga nga siko tanga na ye nzamba kimisi pe et la kisi ke no lumière na ténèbres sangana te omoni so téléphone no esa la bien te réseau qui matanda ko eza lix eza na beto likolo sa bayer pesa nga garantie na obima vous comprenez très bien parce que esimba te parce que bango connexion sur esimba te moyen afin de place wana exactement ezala te na sens wana engola sake papa ndengo fandi boy soko tumboli nganga okimi epa na nga toke to signer mikanda soko beli liboma bakanga obela liboma te nganga nda akufa faut sambela la place oyo église ezoko assurer sécurité na yo ya mwasi na yo na bana na yo à partir eloko ala ndeko yeba ke no mutu aza na appel à nzambe bato yo mona bango ayepa nganga nganga dominé parce que dimension spirituelle na ye eza mukie yango moni nganga na so dominé ya kokainga te abanganga makasa tramba parce que c'est même moi na moi c'est côté la prière musuju musula mona locataire na zolo baboy ah mona demo mo bia mama prière eza na ngam côté prière on se comprend na ça soit ba journaliste loko la bino RTVS babina nga pasteur ba luka bino mutasala ngo politicien za député bana simba film boye bien abengi ba pasteur Katier mo alesa amener ce pasteur une bien oye bien non ndesi koyo nga na bingai loko la politicien abenga na oyate fo président de la république acha mura na stade abenga na nga mutaliboso na oya condition munene boy voilà vous comprenez et na sens wana parce que nga journaliste loko la esa yambanga pasteur moko ayambie na nganga na esi pasteur wana ke soko cheka ka foin
nazoli musoa olaka de mwasi na ozala na morgue nga na yebi si journaliste nga ngaki yape auta bimaso père tobenga nga na bibenga ye benga ye parce que naza sire okomona likofi oyo ekozwa nganga banda abotama na nto azwa likofi wana Voilà. conseil hein soko swana na mutu aza sula ozwa résultat malonga te fotika ekwite sila satana azwa andimaka toli te c'est-à-dire bato ya marke wana bakoki jamais kopesa bango toli bandima yo te esi bakota na milia mabe ndenge ndeko journaliste mta kopose question ke comment bapaster moninga na bino ata mwana mutuka te ma yo ta mutuka cher te maison ya ketango na babeta ye bafilm ye collaborateur azalaka asigna maison wana maison akota wana nde babetaka ye akabola lipa na mbongo akisi mutu akaba yango na pamba te anyokamaka apesango pamba te ndeko na ngai prophète Denis Les na kati ye na tangi ye kombo aloba bien babeta ngai fimu na Sicom Congo nani azalaka apesa mwa nsima na ye Denis Les zwa ndambu tiela ngai mpe awa oyokaka ndenge alobaka elingi koloba ke mama journaliste na ministère oyo tozali kosangisa bato opesa bango toli bango basala bagafe bango nde esengeli basala baconférence bainvite biso mpo biso na bango toya génération moko te ozali malamu très bien eza na mutu moko andimaka ya defo na ye azala na sendu moye totanga ye kombo aza te aza vie olandi andimaka defo na ye eza na bato ebele bakoti likuta sikoyo eyebebisela bino bamabala so otali to aliwe emati makasi na congo keye na morgue omona mpe na morgue nyonso bafongoloka bachrétien na bachrétien bazala kuna bato bakufa trop mais bahomme de dieu role na bango eza nini ya kobatela mbongo te ya kobatela milimo ndenge oza boye emoni mwa mwasi oyo azalaki na ekole wana azalaki na vakumwa elo ebomi ye babaka soki soi disant mbasu mais soki akutana ye nanga mbasu enga oloba ocomprendre engaka vie parce que aza étoile ya mboka apesa ye déjà image mo amba mboka na kanga mo etali enseignement mais banani baélimine kaka entourage wana osoki opa mama journaliste le problème ezali ke non il faut nous les hommes de dieu tozwa sikoyo temps ya koprier bapriere ezaka lisusu te ekoma te ya barencontre omona boye soki otambola bokutana na ye bango bakotaka mina bamapango bakoma bakombo te sikoyo temps ya priere eza moke sikoyo bapesa résultat ndenge nini na sens wana sikoyo mbala nsima soki tobengi bino boya tokolobela makambo oyo tolobi oyo te tokobeta sikoyo histoire ya prophète Israël prophète Israël aza na nani asali combien de temps na ministère ocomprendre parce que soki ya pembe anzala ezalaka ya age mpe ezalaka olandi voilà merci na sens wana oui Mami Mwanza RTNC mais ce même les jeunes bazali moko ya bafutur ozanga misala ogalere kembio donc je ne sais pas si tu es bien oza kosala nini bino bapasteur bajeune batongi baeglise ya kristien etongi bajeune mais pasi douleur bajeune bazokiemba epuis mboka na biso
faut avancer. Tandis que Bamboka, l'église est zatée. Et ça même milité. Parce qu'on n'a pas bonne condition. C'est que nous, parce qu'on a dit ça, pour ça, il y a 4 ans. Question à Mibale, et ça, bon. Église, c'est ça, normalement, dans le Congo, aussi, c'est ça, business, c'est ça, entreprise. Ils sont dans ce courrier, parce qu'on voyait ici, s'il vous plaît. Donc, l'église, c'est ça, business, c'est ça, entreprise. Merci beaucoup. Nangina bandaka na o place okiteli wana pona waya na mibale. Ya liboso ezali ke o lobi okiteli. To sali association o pona ko luka ba homme de Dieu ya vrai. Parce que bazé belé na Kinshasa, ba se retrouver raté. To sali ngo pona nini po bango ba déranger ba ona ba mikanda. Parce que bango ba o souffrir po ba na mikanda te. Pe suivi na audit ekozala. To kolandela ba ko koma comme église. Libanda me esale linakati omona babeta bama ya moto batumba bama ya moto bacha ba parfum na misu bacha ba nkelo bakata ba kovo ozoko ban bazo buka batu makolo bambata na église ya fimbo esalaka baotungu na bama ya moto ozomona très bien mafuta baokalinga bacha ba komi église esale il faut audit ya ba pasteur esalama mais ba audit esalaka te il y a des églises où eko fonctionner te. Pour la pratique au Baosala, et ça en Zambété. Dans les camous étalis, les jeunes, l'église fonctionne selon le calendrier, il y a représentant légal. Dans le sens que, calendrier, l'église est du lundi au lundi. L'église est allée dans 2 jours dans la semaine, dans le jour au dimanche. Ngai sont na kabeli yombong. Mais n'a pas mboli ota. Pombongo na opesa $100, $300, $400, $500,000 et ici là. Mais ceux qui ont déclaré l'icolo na yo maloba. Et tikali libela. Yango moni eloko lobi ba disciple babanda ngo. Na Bible pesa, ba yebisa Jésus, to tiki nyonso tolandi yo. Mais intérêt na biso eza nini? Yeso tuni bango na bino nyonso na bungisi elo. Nan ba bengi afuti ndaku te. Nan ba bengi akufeli mutu. Balobaki eloko te. C'est-à-dire bénédiction homme de Dieu est physique et spirituel. N'est une église n'est pas physique est spirituellement. Faut pas bon de la peau na yo. Même président n'est pas à quoi kabelo mbongote. A telemi balobi na yo maman journaliste intel. Kende na snel ba engagé au kaka siko. Obi ke ba engagé. eloko wana esalaka pasi na sens ke na tosala mosala moko epo na bapapa c'était le mercredi église esili na esi bapapa nyonso batikala na uto travaille bango ozomona moto abongaka na intercession te moto abongaka na cérémonie e nasala ba cérémonie likolo bana mibali vendredi ya lelo na osala likolo bana basi nayebisaka bafidèle église awa boyebi eloko boye kosala te me ngai nayebi eloko na osala likolo na bino c'est-à-dire via kotransforme lavage de pieds. Lavage de pieds est biblique, est dans Jean chapitre 13. Hier, ce soir, il m'a collé disciple. Il y a un avis forcément dans l'église au pasteur, à sa patron, à sa serviteur pour yo matin. Voilà. Ndeti so osambele pa nanga yo so manda ko liboso nanga. Pona nini? Ngana ko so manda ko liboso na ota. Yo ngana ko bondela pona yo opambo mi obongi okomi musika nde yo balotiye bisanga papa. Nangina mema yo o déplacer ke fala dans les États-Unis hein. On a quelques mois pour ozonga. C'est quoi ndengwana? Mais ngana bonga liboso no te bongo te. Yo fo bonga. Lipita na lobaka boyamba lipamboli kayo mtozo yamba. Voilà. La dernière personne. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez dit que on a tout dénoncé. Ma capo est au salon à la date de l'église. On va passer dans la salle d'ensemble.
ndetoyi awa na mokolo lelo mpona odenis. Alors lelo oyo tozomona makambo eza kosama na kati na yango ya bakulu na biso ezali nini, c'est-à-dire baancien oyo babandaki kosala oyo part na bango eza na esika nini po lelo tokóma na dérapage oyo tokomi na yango. Lelo okoza paster ozogere bato ozogere baserviteur, lelo oyo okokóma mpe mokolo lokola bango ancien nini yo kotikala bato baza kozala na se ya makolo na yo. Estce ozali vraiment kotika tel ya bato malamu na nsima na yo, parce que ozokondane kaka bango bazalaki liboso, ozokondane bapasteur mosusu pa na yo kosala eza nini. Voilà, wana ezalaki Pasteur Junior Okito, Voilà. Snark Télévision. Merci, na koyi ko répondre. Na répondre. Eloko liboso ezali ke na banda na kiti obino bofandi wana. Kiti obino bofandi na banda ofandela. Nde batu baye ndeko moka ya lobi te papa. Yo ko ofanda lokola na bakiti lokola biso nyonso te. Ezolakisa mutu akamba muninga asate. Yo fo osala nini? Ofana kiti différent. Ngana bi kiti yango ndenge nini? Mutu apesa kiti ya boye mwana mobali te. Mwana mwasi mutu asema yango. Nde akende asomba kiti ya boye aye nango nde na fandi nazwi mwa repos ya kofanda na kiti. Okomona na fandi quand même. On comprend très bien. Nde na fandi. Na likambo etali lipamboli eza na pisombe. Balobi ke ezobanda na mutu ya Aaron nde balobaka ekiti lokola mafuta etamboli. Mais dans le banana Aaron, il n'y a pas de Aaron. Fait qu'elle n'est pas fidèle. C'est-à-dire, yo pasteur au moins la bénédiction physique na yo, tant que fidèle l'église na yo pas moi mi. Ne bango ba ko sala yo au moins la bénédiction physique. Yango te, maman nyo salia ka mbonga libala soka ko lisimwana. Na sans wana. Mais yo fidèle azana pasi, mais yo mati te. Wana eza nzamba matsa mutu mongo te. Na tuno question te na tuna batebele question que Moïse azana na mbongo combien azali na mbongo combien azali na mapango combien Moïse azali na mapango te azali pe na ba budget moko mbongo ebele te Moïse azali simple serviteur yo ko semble na l'église ba patron te pa ba occuper yo te tanga koti na bureau pelisi split moya ki pe yo ezala te mais luka église oyo Jésus Christ azali Seigneur bikamo epesa mela pe kombo ya l'église otali na l'église ebele batangaka place mo batanga Kristo so bisie Jésus Christ aboyango ndaka Kristo muso Yoshua so bisie eza na hébreu na français Jésus aboyi na lingala Yesu aboyi muso omona batémoignaka te muso omona babenga makila Yesu te babenga la pe Saint Esprit te baptême na bango ya moto basota pile vous comprenez il y a des églises comme ça mais pour ngai l'église de la parole puissante ba via bato ebele échanger et dans la quartier moi babenga kawele hein muto vivre na quartier wana ana ndako amanzanda ya tol olaninga malam tola muke mais lelo asombi lupangu na lemba mais ngana asombi na lupangu te na église on moni bato bake poto mais ngana koma poto te mona koma na kanda ngaboti kaka na moya Kongo bino bokenda mais ngana sali pona ngeza ne différent soki okomi kosambela l'église au moins un changement. Pasteur Bakabagate. Pasteur Bakabagate. Yoga très bien. Yoga très bien. Pasteur Bakabagate Zanderini. Pasteur a des logs en personne physique. Pasteur a des logs en personne physique. A des logs en personne spirituellement. Physiquement, on peut se rendre tinine. Pasteur en personne spirituellement et salami. Bref, après c'est la. C'est le bango, balobi ponani yo, bino pesa race spirituel, bino bozwa charnel. Or, charnel nyo se futa magana mokila, on appelle maman Koufi. Charnel est 8 na bino ka ba prêcher.
Mais Kabila va prêcher tant que yamba bénédiction tant que yamba on peut se mélanger mutuka na suite. Mutana va battre que yo zananga. Te salamaka. Prophétie. Soutien physique. Hein. Si vous bénédiction physiquement, pasteur a besoin d'être détenu. Voilà, pasteur, l'homme de Dieu. Tu as mis au Kende, au Chité. Je sais que tu as bon ça échéance musus, mais ni no koyi kolobana nyonso oyo conclure message na yo na onyos tolobia. Et là on a kolobaka que na bana na Nzambe pe ba politiciens, les hommes de Dieu, ndoto ezaka prophétie te. C'est mutalo ti ndoto eza prophétie te. Oh, ndoto a Roger Bak. Te ngana lobi ndoto ezaka prophétie te. Vous comprenez? Ndoto ezaka prophétie te eza nango ndoto. Eh, mutu po aloba makambo ya ministère prophétique ezalaka te ozalaki pasteur okomi prophète te. Ozalaki pasteur okomi prophète, ozalaki évangéliste okomi prophète ezala bongo te. Faut ozalaka prophète ebandeli tina suka na sens wana. Bato ebele bazo troubler population. Na lancer la population partout. Place boza Congo ezokende na délivrance. Et là qu'on dit nous Zamba Rosala na mboko. Président oyo toza na ye coup d'état ezate. Akoma na moment moko boye a lâché ye moko sans problème. A lâché la pression ya banani ba rebelle non. A tika ye moko pona nini? Ye azana ministère ya ocha béton. Fondation. Yango moni atie béton. So oya kotombola mur akozala. Hein? Élection ezali. Élection ezali muta obimaka ke ezala ye. Pona nini? Constitution oui mandé sili. Yoka bazo eloba na yo. Na trop pas de journaliste bogangi makasi. Yoka na ebisa yo. Hey, na babysitter. Bon, assiste un message naïe. Bon, c'est ça na sens wana. Après bana na Nzambe parce que Nzambe otombola mboka na biso, ba pays Afrique ebele tana ngwe koki etomama c'est leur prophétie au kimbango apesi. Mais na sens que na dolo bageno, toza na plateforme auto sena ba homme de Dieu nos bolanda biso na servant de Dieu serviteur, to bengi oya mais to boyi bana mbwa o bakata mabele. Basomba mbwa bakata mabele na nzela te. Yo luka ba aider yo, ba encadrer yo parce que okola bien. Pour vie na yo échanger na sens wana, to bengi bino porte za ouvert au pesa mbongo te, mais to landela yo. Que Dieu bénisse. Oncle Mbuta lobi kan ezo sila. Hein? On pense prophétie kan ezo banda. On pense prophétie kan te. Na pesa ba prophétie kana wa. Ekenda ndengwana. Na pesa prophétie o da bino wa journée se bolanda te, ba balanda nga bele. Lobaka sibiso kozali. Kan oyo. To koma ti na 3e place. Si to koma na 2e place, mais to koma ti 3e place na 2e place. Si on a première place, on la ninga très bien. Na koloba te ke na moni to gagner to su coupe te. Nga fe na moni mutu, na moni makamba olobele ezate, na moni te. Voilà. Visez subiti na 3e place, 2e place. Donc to go la finale. Ya to wela finale mais kozwa nga na moni te. La moni eloko wana. Voilà, merci. Vraiment, to komi na suka ya entretien na biso, to remercier Prince Nyonso o ezalaki awa. Vraiment, to kutani na bino mokolo mususu. Merci. Kasi ya na o clôturer. Nini? Basali ya Nzambe nini o pe babomi? Na répondre non question na mutel boso poser. Oui. Na répondre non? Oui. À répondre là, non? Voilà. Ministère, mutapé sa ministère ezara pasteur. Ministère mutapé sa ngo ezanzambe. Ngai na bengami na âge à 10 ans. Dans une école primaire. Mais c'est bien kinga na âge à 10 ans. Na yoka voix nzambe.
ntango nayoki vo nzambe nabangaki nga kanisaki elima na kati ya groupe intercession molimo ya nzambe ekiteli sere moko alobi nzambe moto aobenga ye ye azobanga nde nake tuna paster soki nzambe aobenga motu bandimaka ndenge ye nini ayebisi ngai mot français mais voici alakisi nga livre ya Samuel 1 Samuel chapitre 3 ndenge nzambe akobenga Samuel na mongonga Eli mongonga ngo yeko répéter encore ntango ebengi nga nayeko ndima mais voici nde nzambe ayekoyebisa nga nabengi yo mpo oannonce la bonne nouvelle ozwa mitema bato bayeba ngai emission na ngai oyo nzambe apesaki nga nde wana nabongoli motema deux fois te mbala moko nde nabongoli motema jusqu'aujourd'hui nazwa même likanisi ya opengwa te. Question mosusu, est-ce qu'un célibataire akoki kokamba mpo na limite ya bacélibataire baokamba bitonga ebele? Célibataire place moko te bakomi na bible ke célibataire akopambola mariage te eza te. Ntango nzambe aobenga mutu abengaka mutu na tao ya kuti ye. Nakopesa exemple eza na mibali mosusu bakuta mwasi na zemi mais ye te mutu acheki yango nandimi anka. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner à nouveau la parole. J'aurais pu me taire tout simplement parce que ce que nous avons dit était suffisamment clair. Mais devant les élucubrations de mon collègue du Rwanda, je crois que je suis obligé quand même d'y revenir un tout petit peu. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. Parce que l'objectif des fondateurs de cette organisation, c'était de faire en sorte que la guerre ne revienne plus. Ce pays a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Ils ont leurs troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ils tuent au quotidien. Ce matin, encore à Bukavu, des centaines de jeunes ont été entraînés vers une direction inconnue. Toujours dans la logique de l'épuration, des massacres des populations civiles congolaises. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même le MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit.
si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on du discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président.